Mère Véro, maman na alors au fond d'à côté à côté wana. Vers la porte Clichy, ba métro où il a wana, a minga na palais wana. À côté singa, na immeuble wana, abi côté na 4e étage, sur 4e sur 5e. Au beti à Kenaï. Abi na moni porte no beti, nga na Kenaï wa kamunanga. Na matipe, na kipo sa na beti. Fongoli oh kendera ndako wango za ndako mwa mukeka kabwe ezama mo nganda baba barre yango za ka pende minene te bonjour bonjour ba fongoli aina masana merveilleux na bela ngate merveilleux kuna bela ngamutu te olia nini tena kama microphone na Suisse na olia te nzala baba na bika na sebi na côté na bika oyo bozana na olia abimisi le roi sala ke ba sur les boke ba pesi o melanine o le ba zana mbongo te na zone di makaka ngala na yeze ko na zo sala na zo ndenge ngazo ba nditi ezala ka bongo yo mole ti ba pa ya bongo l'homme prudent voit le mal de loin. C'est comme mon moment le bi mais le bi mais futa biloko tuni luka bi Adrien futa biloko le si bato ça passe bi Adrien azali na apa biloko vina e biloko ya na na so bino ba bi le courager ba courager kana na mutini bona kini bi Adrien za na boloko boloko salini le fond de bobo ba bita bima amira bima mamo bima yo mutu mo kampo bima na bimi masa na yi o mozaka na yi habité l'homme prudent voit le mal de loin abi ati ko mutu ko na Suisse ngabila kasonga ko to bonga na expliquer yo na Suisse ba ko na Suisse ya mystique habité ko ne parler afana na château d'eau ba château d'eau ya lelo château d'eau na ndoko mo muke likolo meminga kuna okay ndako mo muke ka to lali abina ngo lala na yeba nzala abina abimisi boîte moko boye a chauffeur ngo bi leki nga bité ya boîte ko fongoli a chauffeur ngo ngabi makamu liko ni abi weza damage ngabi ato lala abi abendi canapé li bali boso mo na canapé li na po fongo ngabi no comprendre mo sala te abi que ça on a ça ya puto za bongo abi la lipe la tongo abi na mo pale a za mo ketro na me ba masa na yo l'homme prudent voit le mal de loin et futanga vle no libanga vle ko bataille futanga lo ko mo na le bok no tout à l'heure que ngala kama musique na bana bandaki na bana bandaki donc période ezaki bongo déjà la fanda kamingi yogo za to kolona yogo sika moko tango na yaki poto bakala mingi te ba yogo pe bakimaka bazai ko tout ça ba ye lelo ko na poto ku yaki te misa mona yo danger lelo ni banga mise de robwaka yo na ndenge zo monela yo ezaki neti lelo te oza ba la lo pesi mise ko bwaka ngano mise ko mona ka jo danger ablo bwaka biso za kibongo ezate que nous pour le musicien l'homme prudent voit le mal de loin Patrick Oloko ayoki likambo ya ba via tu va constater sikonga za mingi na riva ma petit na ba lebre masela ba na poto ma petit na Bruxelles ba tatu wa bela ba petit so ba pemela JB na poto même ça JB tuna ndini vi via chiko nina riva babsi JB babi il est prêt il est ça la rosa mais faut le bon babi grand prêtre alors bon vi on a bon yene mutu asala riva
Ah, moi, parce que j'y me suis comprenant. Ah bien, d'accord. Mais il y a même dans ça arrive même. Oui. Ah bon? Oui. Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie. Moi je suis pas. Nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie. Est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga papi gene tolobela vie. En gros, Jenny, Papi Gen, Nazara Mounina na yote, Papi Gen, Nazara Mounina na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Jaffa qui fait des films. Papi Gen, tolobela vie. Est-ce que Nazara Mounina na yote? Est-ce que Nazara Mounina na yote, Papi Gen tolobela vie? Azalaka, moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no? Nga mata no? Papi Gen tolobe la vie. Nazara Mounina na yote. 4 fois, peintre, Washington, le grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Nazalaka moninga na yote bi. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Molode. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokele confirme. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Mobile pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Oui, na los magasin zaka moko et Mama Eunice Banze. Les arandais munene boye kitoko boye. Donc pour découvrir magasin oyo, eza tellement munene. Eza tellement na ba service ebele. Ah boye na telemia. Ah otana exotique. Pona maramba kolia na los chez Mama Eunice Banze kolia pepele. Oh malangwa. Oh bambisi ya kokauka. Pondu kolobati. Maman sala bantaba. Va emporter tout ezali ah double tout boroluka awa na alors c'est chez Mama Eunice Banze vous allez recevoir pour découvrir ensemble de nanga on a besoin de 20 sacs à l'eau sous 50 sacs au bois na manifestation fête baptême retrait de deuil awa te ka sac à l'eau un sac de riz en gros on a sac à l'eau sac à semoule pour rejoindre on a prix moko très abordable Mama Eunice Banze la différence c'est la qualité full service la fleur du jour et si l'état au sein des bijoux na yo vous en assurance au garantie à 2 ans au kolemba yo moko 2 ans aussi là la bijou tout bolinga et ça vraiment fantaisie et ça garantie à longue durée et si l'été oh sac à mesdames yango tala ba sac plaisir marque qualité moni marco Mama Eunice chassel sont plus de 1500 pièces pour au sombango na prix de gros au son de belé ba prix des os sekisanga ah toi na cosmétique ba mama ongo kanga suki umela omo biloko e ko maka tale belé ki toko na mutu ba couleur e belé ba sanita o ka moko o ba kanyo mutu mobimba mutu ko soto fo son 4 fo son 5 t chez Mama Eunice Banze ana lost ka moko o
ekota motu mobimba bameshe mpe eza cosmétique eza ebele monene biloko omoni bacouleur eza ebele yo moto olingaka bachaussure ya kano bapapa wana na los wana chaussure moya ya mwa jar chez mama uni chez bonze bachaussure ya kano provenance d'Italie lokolo nde base omosanti kroko mwasi ya solo fo bwaka super wax original ya pirate te super wax ya solo eza te kazoteka yango na ndenge ya mafia te eza en direct d'Hollande bahollandais nde bafournisseur na ye azwa penaki aza na fournisseur ezalaki ya mbata to ya mayuya akotanda boye te ndenge atandi boye ça veut dire aa na autorisation aza na droit nango toyena masolo ya banque tolie tomeli tosali bacourse tolati bien tobongisi suki awa banque nickel po ya ofungola bacompte nickel na bino awa retrait d'argent transfert d'argent nyonso esalama awa na lost chez mama uni chez banze okofungola compte nickel na yo na quelques secondes okomi na compte bancaire pete aza mpe na baagence ebele ya transfert d'argent oretirer oenvoyer et puis bafrais moko mutie fleur du jour mama uni chez banza bominga alobi madeswa vert oyo bosombaka soki na combien wana likolo bazotela bino bakopu tala mbimba yango ti mama uni chez banza tika na zwa mbango Venez vite découvrir chez Mama Uni chez Banze Full Service. Voici l'adresse. Guest Cestral 90A 9300 à Los. Chez Uni chez Banze la fleur du jour. Uni chez Banze la femme intelligente. Boya et Belle. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Topesi bino mbote partout beaucoup disposé bâton ya kolanda biso lisusu boye à travers Tolobela Vie officielle. Voilà, merci Nabino. Merci Nabana Poto, merci Nabana ya mokili mobimba. Oyo ezali émission Nabino bana bakenda sango. Bato bakenda sango. Bato toyoka, bato boyoka. Il est temps pour nous maintenant to banda ko valoriser ba kulutu na biso to ba camarade to ba leki oyo ba kenda sango. Voilà, merci Naziko Force na initiative Washington Grand Pays na minute, merci na yo Emile Mamba de Zurich, merci nazomona lisusu Jerimbo na Canada, Platini Chipamba, merci Chipamba wa Platini, merci mon pote Jeannot Dibols et Combs. Merci Nayo, et merci aussi na Didier Yi, Nazomo na lisusu, Oyanga Yakati IP de Gokao de London. Lelo, toujours na émission Oyo, Bana Bakenda Sango. Donc, Masolo Poto komi Bana Bakenda Sango. Toza koyamba po na bino lelo, moko ya Bana Bakenda Sango, na kombo ya Mabele Mame Achiko Mulele, prêtre. Tozo yamba ele loto mikano kosola boye ba pe Achiko Mulele po boyoka etro kuto Achiko Mbote Papi Gen Achiko Mulele ouais Achiko Mulele oui Bana bakenda sango ouais les grands messieurs bonne santé très bien au boxe biso hein non jamais yo boxe na ma be sango na banza bi yeso wa boti yo non yo plus petit nangati voilà to yambi yo lelo na bana bakenda sango na ebité impressionné d'abord les amis et puis la initiative oyo et puis l'invitation impressionné les amis c'était une mission yo bana bakenda sango ezaki tokoto en plus c'est pas n'importe qui les menés mission na yo
batimi bamenaka bamission basasa bamission bazaka ebele mais niveau bakendaka bamission eza nini niveau na te yo professionnel. Ah, merci. Ma sentir vraiment professionnalisme. Merci pour le donc la félicité. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, monsieur Beto Sepeli, merci. Merci. Alors, tu vas nous yeba na yambi penza nani na linga mo se présenter. C'est vrai attends comment on na linga mo se présenter par bateau Rolanda biso ba yeba na yambi nani. Ouais, moi je m'appelle Achiko Moulele, Adolphe Mukoko, comme on a penza na botama yango Adolphe Mukoko. Donc mais na ninga kola ba benga ka Moulele. Achiko Moulele, mais Moulele peut être comme ya famille. Donc na mona ki na c'est papier ba kombo belé na non na tika na kombo ya Moulele banda ki sasa banda bomwana eza na poto te bato leso katande ki na zongo na poto non bato ba yebinga ba kolona nga ba yebike oui wana kombo na ya kolona ola Achiko Moulele na ba dépôt Moulele banda ki sasa ba dépôt na nga eza te ke na kombo na poto na ju kombo kombo moko te na poto na joie. Non, mais comme ça on a poto na bandango banda bomwa. OK. Donc voilà. Alors, na qui c'est vraiment la commune? Na mwana Mombele. Mabele mami. Oui, na pana Mombele, na Muteke. Anganti. Na Mombele numéro 102. Donc voilà. Peut-être que le solo muké, Achiko Moulele avant ya poto banda ko sala nini. Ça déjà la carte biographie non pour tu bayeba. Achiko Moulele banda ko sala nini na Kinshasa et puis le nini peut pousser qui Achiko Moulele atika Kinshasa na poto. Achiko Moulele avant ya poto. Non ça déjà CNS. So bato ko ba CNS, TNS prix bango. Non ça là na cabinet CTE aller. OK. Avec conseiller spécial et président fondateur, il y a président Mobutu. Non ça na cabinet na ye. Ti nous avons chance directeur nanga ba nommé quelque part. Azo linga mingi, ayipsinga so na longwe awo. Na kubenga yo. Parce que bakendeki abenga. Batindeka ye na comment ka PDG ya Inera. Basi Inera ti le zalaka. Na Congo. Otala ka bango bozo. Wa Inera ti le zalaka. Na komikuna. Ezaka oyeka te ba jeu bongo. Ba otunu pour ba zoyo ba Inera za ba soita pampa mate. Lena mo ba dirigé ba Belge. Asasa mo ba tester le kaki moti lobi la ngo PDG ko zaki mutetela nga muteke. Atuni ba fille ba manga bana bandal ba fille. Français na Marie José. Na ton micro. Atuni bango. Vous sentez ndenge ba non c'est bon. A garçon moko aga mayele. Tout joyeux. Regardez. Ba mutu na le pesaki avec la première musala. Bon ba ce chef a préservé à c'est vrai que moi je rappelle na kanga tout ya garçon. Mutu yo remplacer comme ne mwamba avec muluba utaka nganda jika. Autena kimite nganda jika. Ouais. Bazunga là que responsable non ça responsable de la relation publique il y a marketing Bazunga tourner chef à tourner et ça se passe bien bah très très bien il y a ça a ça koleka mwamba ti na zut place ba bato ko lomba yima kamwana na ko sana na Gombe Kalina na osana Gombe na face à clinique Ngalema. OK. Ba on zona musala na ndaku na quartier na camion musala camion te voiture. Ba mas ba tout quartier va comprendre que Achiko makambo change. Achiko ba vient sur quartier le petit on peut le tirer à son place moko donc il donne les apporter ça qui n'amte musala na zogi na ndaku na bisi mère na biso et maman au début c'est même maman na otika na place maman habité Adolphe ndeni ba nuke ba garder yo ngaza mukolo zala ka place wana ba to ngoko boyo boso lobby ba ko loba
Oui, moi, je vais changer. Et tambo la peka même na aipsanga et tambo pe bongo. Et l'équipe va mikolo ba mboshenga. Ba nommé chango muto a remplacé à nous on musala. Ba nommé le PDG, ba nommé PDG mususu. PDG ba nommé kawana. Ak musala yani yo musala zakaka. Yo ko bati mutu mususu sika. Faut a nommer équipe na ye oyo. Il y a l'inga travailler na bango. Secrétaire na yi, secrétaire particulier na yi, ay baginga te domaine kana ne na mo sala wana. Ay chef wana abi avec Mouyandi. Nous mitentili so azati dans la vie. La PC merci beaucoup. Nous mitentili nkie. Nga comme nga mukoko nkie Adolphe. Donc coïncidence wana amona neti tuza batamboka moko allez bazona ndoko na mère na mama obi batinga chef abi oh mona na msiki bozo nguti kana musala no mona comme na msiki musala na petit frère na ngazakati lelo makamazo bato zo bazali ti lelo bomoyi donc la zone ndako na petit frère na petit frère abi ah même ce chef on que azama yé libozwa yé la vie de là que dans la poto abi ah aucune poto zumbi yo ko pesa msala kitoko bongo de poto ngabité ngafe na kufana kusana kinti na sala ipona bagana zoka chance ya nzela loko na moni ouverture les allées donc de poto. Donc les poteaux sur le route de Moussala, la zongi. Pour la zone zongi, na Moussala, donc chaque jour on a bima quand on a affaires étrangères. Il y a un pays nous sur le monde. Parce qu'il n'ira, ils allaient souhaiter qu'il parle makambo belé à Congo. Attends, on va sur le bureau belé, va faire étranger, banini, ambassade, banini. Nabia a téléphone à Kenemikili. Donc on a vu que des années makambo tambola, on a vu faut que Kenemikili. Na raisonné que makambo sur Kenemikili bien au salabo. Sur la porte aux alandengeni. Nabia Kenemikili. Na ina masa moko, to kutaka na musala, mona bumbu. Mukomso aibsinga. Abi ah. Ono que no poto te. Ngabi ah. Non c'est na poto. Ya bi te poto l'équipe au sala wana. Ngabi bato bakenda poto na mona bazonga. Parce que lera ngo poto ezala ke aucun no mission de service. Ozonga no pe quoi so de telso ya ba nini? Ya 84. 83. OK. 83. Mais batin bakena misala bazonga na bazonga kini. Wa kini la poto kini la bongo. Aucun mission de service na poto, ozonga no pe kini. Tranquille. Si vous avez un bazonga, on a bien, on est même sur bazonga. Mais là, on a quel bazonga. Il y a attends, on a dit on a chasse aux zones, on passe au salaire, c'est dans quel bazonga. Il est à porter bleu, couiller la côte. Mais à côté on a serre na ngamo la quartier à Mombele, azaka déjà na poto. Aïe sur vacances na kin, la 85. Na tongo no lelo ko musala na le fona le kepa na bango na baba fa la bato Mombele bayebi bana kini bayebi baba Mombele baba fa ya Mombele si na ko le kaona na moniye atuli ba sere na ye o na mona chuka zo kindi babi akoma usalat asa na place mo akoma usala place mo malamu ya bien abi on ya osongo na bien babi asombelo akoma usala place moko ondi mate na kena bu sala tangu na zongaka na sobi ne mseki na osombele bière na zobi na sombele bière et bila zakati le na poto moi c'est mon chumo français moi na poto ya bi c'est qui mon français alubé masanyakos donc tangu na zongi na sombele bière yenda ebisinga abati okende poto
ndenge bayebisaka masolo ntango olekaki wana basinga koma osala place moko ya bien kende poto encourage nga alors idée ya poto ebini koyelanga na moment wana masa na nga bango bale bakufa ame na bango se repose en paix dollar mosolo bana mombele bayebi ye libera ngamuna bayebi azalaki mpe na poto autokufa kala mingi te bango bayaki déjà poto me bazali bapi bato na nga tokofivre bango na kieni donc nga mpe nayaki poto mingi mpo nalanda bango naye na poto nakuti bango ntango nakutaka bango mosolo ayambaki nga après naovivre na libera me bango ntango bayaki bamonenge nayaki balobaki tie na bato babi atiko nde naye poto boye atiko se grand courage makambo akobalola mokili nani na vie nanga moko ya moteke mwana matete mwana matete bayebi ye vie komone koya mpesi okimanga tala bambula eleki ebele nakona kotala vie wana na mikili na mikili sikoyo yo bino koma poto wana nini naye poto na 86 pardon 86 ntango na ye naobisa bato oyo bambai nga te na poto nami na kobouge poto bato baondima te bazalaka ti lelo bato makambo azoba otala émission baba akosi te soki mingi bana matete na bemoni nga nde na poto na kobouge poto bangolo obouge poto ndeni nga bi nga nakini déjà na place nasalaka na bakini okosala papa bate soki otanga te soki baniveau mpasi nga nasalaka preuve kaka nasala basete eyali donc naza responsable ya moke te bato mingi balobaka na poto ayibaka mbongo na mosala jamais parce que nanga mpe na ya place wana donc yo sisa wana ngana tuna yo ndenge sikoyo mbongo ozwaki wapi mpo voyage ya miki mpo selon ndenge bato balobaka bato mpe bayebi na bango yo te mais ayika lisolo ye pa yeka mamo atuni yo mais voilà meka yo moko meka kofungola non nayiba mbongo na mosala te dia nga nazali mpo yiba mbongo na mosala mpo ozala osalaka kote ya makambo mbongo nga jamais nasala makambo mbongo nga nazalaki kosala logistique la logistique nga kaka bamission ozwa bato ba passeport okosala badémarche ya basociété biso osala grande société basociété ya mike mike te komonaka neti na congo lelo biso osala basociété ya minene donc nga batina nga bamission wana okosala boye okipaka bakafe okende baport otala biloko ndenge nini otambola po inere eza société ya monene nakasi kozala na congo boyebi c'est quoi inera alors ntango namonaka bamakambo ouverture wana nami na baprofite na kosala biloko wana biloko soki na barégion ebimaka mpo na biso soki biloko eye nga na koyamba biloko me nga te chef akobisanga ke oyo ekokende mbandaka babiloko ozwaki lobe okende kisangani oyo okende lubumbashi donc sadi tolobake acokomoli ya poto na mbongo na ye ya mbongo na nga ya motu te nayiba mbongo soyala nde nini visa kasi tala nazosikoba mbongo wana tasikoba nazwa mbongo wana buna elingaka makambo na kini un jour balongona place oyo pa motu oyo bato nakutana balongola bango déjà vomi nakenda na poto oko na timba déjà nakoluka vie moko na yolo akufa na ye alimbisanga mpasi azali petit na moko azalaka na poto zacle azalaka te lelo nzaka nabi nakendeki mpo na bango na mombele mpe na moko azala na sabena nabisake naoluka pere na bino yabi oyo nanga bino nangosolo na ye amatiaka mikili yabi akoka te asaka na salia neka moto ya manédation amati mikili ndenge nini mais nami mo bavie moko na yolo amema na yolo bababala bavie diboa oyo bavie mwa moluba akufa mpe kaka mo bavie yango bivie bia tikutu kende kupe bavie wana yo solo na ye okende bavie wana asi vie wana toye na ye oyo grand frère na nga cousin na nga mais nabeke grand frère aza déjà aza na besoin bosola na ye po alinga okende poto donc alobi aza na mbongo
ya bi ya ngana mimi kaka bosola na ye vient fongola na ba Congo pe lera ngo ba ko to déjà kama milombe ba déjà na Congo ba période wana ba via bimisa na ndaku na ye abimini ba be nini ba to biloko te ba arwana mineno via bimisa na kata ndaku na bimisa bo abedi tiroir abisi ba passeport a remplir passeport comme non na net monsieur Combo a remplir a sali passeport la c'est signé ngabi oh dit et la solo abi oui abi so pesi comme solo ba démarche nous a c'est là tout ça net 5 000 $, les rangs on a payé 10 000 $. Donc on moni comme ça série vient na somba ku ndaku na mbongo donc abi donc je vois passeport comme je viens pas nous mettre en match titi les passeport passeport ba comme nous sur eko matisanga vient passer la tour matisanga ti na ye poto na ye poto na Italie OK vient nga na Italie lelo ana responsable na Italie Maloy Jacques Maloy so ka zate na vie petit na ye matisanga na vie Jacques ana vie Jacques Maloy Jacques Maloy azana vie na Italie, na Rome, na Rome, pour comment na Rome. Ouais. Bien sûr, on va viser nos Europe. Avec le look de Mboko, Ningabi, dans la niveau dans la Suisse, na Zurich. Avec le jour, on va viser nos Europe, parce que on va viser nos Europe. Na quitté pe na Zurich. Na Zurich, on a été 3 mois, 4 mois, comme il temps pour la première bête na lever nanga. Oh, et Simbate. Donc, à ce moment ça va nzela pendati. Oh, la gueule, c'est comme on bien. Bon, na monika moi été un jour, na je faut pas dans là. Pas pas zong sanga. Pas zong qui? La boutons na baba la. Mais ça c'est pas visa. La visa est solo. Passeport est tout le visa. Ah. Ndela ko bekso te pas moni ba visa est solo. Ouais, moto za légal. Il est Europe donc attends le moment non, c'est black. Ba tuning ba tsaka bon. Biso ah ba lingi tuzala. So faut bima pona mboka oyo okokende na poni France na comme na France na ko la France te mais Italie ba Suisse ba ko so bongo te ba ko penso comme moi agent de poche ouais c'est un bongo na comme na kiti na Roissy donc oui Roissy na vu bis moko par hasard et comme on a pas de tissu bis on a raté le 31 na bossa na honte dès la bossa là Roissy ça de Gaulle mais côté la quitté c'est pas au Kenya pour c'est pas quand on nzela ka bo comme par hasard la Suisse ko nzela par hasard OK tant suko na komi na hôtel mon Bongo la Suisse et la France des une semaine bon comme aussi là ici ah donc est-ce que na kena café moko par hasard na nzela na kutana Gabé Allemagne so atali mission a Lobako cité na nzela na moni ka longo na ibi yango na kini na moni na bi ah bonjour on a yolo abi oui na bi na kamoko na le gouvernement narcos ya bi ah bon yana kumbu place moko boye pas mo minae so ta ti ta si so lelo ba yemi kambo na poto Mère Véro maman na alors fond à côté na à côté wana vers la porte Clichy ba métro ou la nawana ameminga na palais wana à côté singa na immeuble wana abi côté na 4e étage sur 4e sur 5e au beti akenae abi na moni porte no beti ngana kenae wakamunanga na matipe ça on a beti fongoli o kende na ndako ngo za ndako mo mukeka kaboy eza mama pe nganda baba barre ngo za ka pende minene te bonjour bonjour ba fongoli ali na masana merveilleux na bela ngate ye merveilleux ona bela ngamutu te olia nini tena microphone na Suisse na olia te nzala ba bona bika na sebi na côté na bika oyo bozana na olia
abimise le mwa sala ke ba sur li boke ba pesi o melanine o le ba za mbongo te na zo ndima kaka ngala na yeze ko na zo sala na zo ndenge ngazo ba nditi ezala bongo yo mo leti ba pa ya bongo le pesi la mulia viens kaza et non le vieux Adrien on a le même comment nya costé on a la même vérité et même toi ba ke nya ngabi kaka vieux Adrien mais avant ya poto na kenda na ufa na kenda ke pana bango na matungi papa mombele non ba ke pena kini to ba ke non muteketi mukoza bateki biso fana mombele muta kaba mombele akabla bateki papa na nyarkos tena bi nyarkos ba ke banda kini non na ke no pa masana nga abuto kufa kala mingi te govile abala petite sœur na ye ya to yo kende kuna qu'est-ce que ça nous c'est comme moment on le mais le bi mais futa biloko tuni luka bi Adrien futa biloko le si pas ça passe bi Adrien azali na après biloko vient et biloko ya na 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 so bino ba bi le courageux ba courageux kana na mukini bona kini bi Adrien za na boloko boloko salini le fond de bobo babita bima amira bima mama bima yo mutu mokambo bima na bimi masa na yi o mazaka na yi habité bero babenga na mutu bo na bongo te to yo ka yena nu ndene ya wuti soko Suisse yao batu ni ngasiku ni wuti Suisse na mbongo ezala ko tiki Suisse kono yao bwani ngabe ngo expliquer bien nos ngate et mabuzo benga nanga na me expliquer bango ay ba comprendre kan nazana ngo ba bo ndo okita omona bar mo ezana bana mo madame Soleil bana poto ba yibengo ba titi nzoso bazalaka titi nzoso oui firme avantage oui titi nzoso fa azali yango yoka bi akosite likambo na masa mo ko na ngola azaka mona poto kala atika le poto bazana babara ngo ba cartouche ba te kuna le ko ke kuna yi mutute da ko pesa mo pena koti e rena sali na gena ba servinga bière na meli Bien que nous appelons le zoo. Mais comment on dit que nous avons pas tout bon en France. La poto. Na mutu ki na ile côté mamoko na suka. Si on va que faut aussi ça parce que masango meleki na no futite futa ngabi. Donc abi faut bima parce que mère on ko personne linga bongo te. Mutu lokne pembeni à congolais. M'expliquer na peut-être comme ça na zo ko lupango total comme ça ya bi nous bima moi c'est Rigo Star OK et comment il ngo il bisa momi yango na peut-être yo ko yebisa il va bisa momi yango bi mutu yo bisa ya bima na vrai mutu ya mutu na yo on a dit que ça ka anti ko beta ko conseil mo ay bisa ya bi Olingo ya tu mo sa tunina olingo tu ngabi kuna yuluka ye abi bozele benga ya lero to zoita sana restaurant bataliso asaka tina bu ba minui na lero ngo pito au sala bengingo ya tu mutu moko to zona ye awa ngota biso asisi musala na zoya wana azala wana na zoya ngota basisi bulo aye wana amoni nga pepe sango abi ati ko mutu ko na Suisse ngabila kasamanga kuto boni na expliquer lakini na Suisse bakoma kuto na Suisse ya mystique abi to ne parler afana na château d'eau ba château d'eau ya lelo château d'eau na ndoko mo muke likolo meminga kuna okay ndako mo muke ka to lali abi na ngolala na yeba nzala abi na abi msu boîte moko boye a chauffeur ngo le ki ngabite ya boîte ko fongoli a chauffeur ngo ngabi
makambo eloko nini abi oza damage ngabi ato la wapi abi abendi canapé li ba liboso na canapé li na po fo wabi fo ngabi no comprendre makambo sala te abi kesa mona la kesa ya poto za bongo abi ala lipe na tongo abi na moni pale aza moketro na memo ba masa na yo amengo so ba masa na nga akufika la akufa na ye dollar mosolo avant la mairie de Clichy amenga kuna yaki na bulo na kuna na kutuka momi na ye momi so mba moka bengi jona ye na bulo abi oyo mutu na mbia ya bino na kompata bi achiko ali abi achiko ye abi ne so nini ndeto ya mutu ko mo na ka ye poto fo na ka achiko omuna ye omuna na kosa kate ye pa na mila kati kayo abengi so mama mususu mama sa la ati lelo bengi bango abi achiko ayi aza kuna aza na pale lobi longo batu ayi poto puta kale zaki bongo baye bayambinga poto bandi masa mso fa na Saint-Ouen ba soto komi lelo te Saint-Ouen elera vandi mais momi wona na kati wona comprendre que kambo abi achiko to na poto bakamisa achiko ko changer makamba poto ndenge na baka na ko changer makamba poto bato lo kolongo na poto ti lelo bazalaka na benga na changer na balo la poto bo comprendre na balo la poto na kola bongo na balo le poto balo poto na balo poto ko balo poto ndenge na balo poto ndenge ni achiko ko donc danger donc achiko bato so bayebi donc bato sali kombo kombo ko sakana te achiko mundele ba mongo pila zakana ngona côté muto lagisa ngate ne basa makamu na poto ba duka mbongo ngamoko siko au côté na au équipe na milieu ya cop to ko équipe na milieu ya normal te na côté na milieu normal to ya nini na côté na milieu normal on a bilo ke nga na chassa la vie na kenda otala mutu moko na colonel Fabien na Paris na otala petit na ngai Bodi Badra grand prêtre alors après la poto là c'est pas la poto ba yebie aza ancien parisien azaki masa Nico Nzao bango to bamanga na poto Bodi Badra na Nico Nzao na 20e na métro Alexandre Dima bambanga nena ngomona ngoma so ba kopi na ngole na non moi je suis non danger non danger au moins Etienne Marcel bon au moins Etienne Marcel ko ka lelo ekufa Etienne Marcel za ka bongo te o lelo ngala ka Etienne Marcel te o ka métro Etienne Marcel za ki dernier quartier donc tu as petit dans la Bodi Badra na Etienne Marcel à son ba yoji ya mamoto alors pourquoi on a souvent pas ça bilamba pas Bodi Badra ki ngana kin na ta déjà na saka pas ça bien ta danger donc on a dit pour toi ça va nzela wana tant ce qu'on a comme on bon mais nzamba la kate musu mutu mo amona pa Badra aza ivoirien a congolais te on t'en nini au côté ma solo tout la question mutu ko tuni Badra mo comme ça la guitare bien ni c'est on a une colonne pour aller la Zrakawa il y a besoin de musiciens on a su que belé tout ça abi pour la ta pas musicien ata toujours propre habiter ya ta bongo afin d'Arawa modèle c'est afin dans le château rouge château rouge on a le Wenze château rouge à l'air wana ba yepa nanga la château rouge otalanga pour la copte ba otalanga so akena bonjour à Yesu yimoko l'équipe mikolo on ayako ko visiter kaka côté na fona na château rouge un jour na mona kaye alobio pas que momi na ngate kaka début na château rouge là ba Claudine Kino donc wana déjà comme déjà momi déjà aussi comme déjà aussi fongami déjà to na fongolité mais na ça momi tu feras na ye simbat si maman na njili aussi boka déjà c'est na boka déjà OK ouais boka déjà ko boka tu la ngoma mpamba
Par jour, par jour, par mois, on boit 10 000 kanda. Ouais. Donc, c'est quoi, bonjour, ils vont l'envoyer. Premier moment, on a été à château, genre au début, là, Claudine Kino. Claudine Kino, ils sont à telle émission, on va constater, bien sûr, on constater. Batera pour la nzongo, maman mundele bazakati lelo. Na momi na ntimba, bazakati lelo. Na mona ya fond une valise moko. Amna mo ko na pas camarade na yo na au complet de tout le ba question ngo na boyo yepsa yo. Na ile ba biloko. Ba biloko ni. A fond une valise na e. Ba biloko le autosolo ba. Ngam c'est quoi ça? Abi mais et pas comment nous l'on ça ninga bi non na utala kai. Abi non, abi zo ngo vite tete nga sa biloko te. Abi ezambo ngo bi non na sa ngote. Nga sala kana déjà. Na mukanda mujo so. Yanga moko. OK. Leo mo sa mukanda ba tuté. OK. Kande na ngolo kupamba lelo. Bon. Na bingi masala Clément Bilongo. Comment patron na isasa boyebi. Bon frère babine question au boke maillot jaune. Ba Yves Makam so que mission on va faire ce qu'on constaté. Ba peut nga Benji, les gars Yves, hein? Tout que mon fermé. Mon fermé o ya leloti, mon fermé ya l'Erwan. Voilà bouquet yona ivoirien. Non, to que na Clément. OK. Clément il est électricien, a dit qu'il est électricien comme patron. Mais là on a un patron noté. Ngata na commissaire patron. Parce que zo ko be bon. So le normal patron c'est gata ti comme donc nous devons ba wa bino a ti ko bozambongo loté parce que peut-être ça mongo te. Faut le combattre au zongo, faut que nous bon. Ngabité le combattre. Faut que nous tu veux pas c'est tiko. Tu ka bango so lobito yé. Moi j'ai tout récupérer. Bon, tout ticket. 2 jours après tu que débrouiller. Il va quand même bon, belé. Les rendez-vous. Parce que Makambu et Banda Yangwan. On a Clément fait un colonel Danini. Colonel na gare de l'Est. Bazonga parler. Bana pota kalaba yebi Makambu. Na bandi kore ni banda wana. Mamongo ça donc il y a muto wa kendaka aya ezate ka yek na ngombala mona to zo biloko ya congolais te. Na to zo biloko congolais mukolo moko te. Ivoirien wa kendaka ka ayaka. So ayeka na valise. Ayeli biso. Là on s'arrête. Tous les missions congolais bazana congolais bazana poto ba yebi senga. Tous les grands musiciens to ko kalelo ba yebi senga. Ba yebi chachiko parce que ndera ngo atu ka bambongo ebele. Donc ça passage obligé bango baleka batu so leka kawana. Pour nous vraiment là mongo il faut leka pa chiko. Parce que makamone bandi yango wana. Ngaso na lipire dindo yogo. OK. Na lipire evoloko la ilai. Basa na poto lerango. Donc pour zo bango faut leka pa na. O leka ba kestere meneya. Ba mission Victor ba tili na poto. So tuni bango atu ko mulele bango so to bebi. Ba safro manzangi bazana na Londres. Tuna ya atu mulele seki baba imta yeda ba mission so e Congo. Ba kamunga bone banda bongo. Donc na balar ko sala tina lata ka danger. Sikoyo to ya na Somalie malem. Oui. Sikoyo Niarkos après prison. Sikoyo to ya zana na boloko. Na mona akene boloko. Ti veut moi ko bima. Ngana na masana nga na Suisse lelo. So ka na Suisse na yo ka soute. Docteur Liman. So yo ka na kamin Suisse. Faut se renseigner. Grand sapeur. Puis peut-être Niarkos. OK. Voilà yolo. Puis peut-être Niarkos. Docteur oui. Mon appareil ka na Suisse kala. Docteur Liman. Asa ba livre bilamba na poto lerango. OK. Oui. Le roi na mombele. Ye mona yolo. Donc mombele yolo galé et loko mo.
siko couleur ngo poto na poto yes ko avion ngo vena ka bi mutu ngo na Paris donc on va ça coup de sifflet oya makamba vélo dernier coup de sifflet docteur limana ebisi non zo garçon moko ya Atiko ya bi Atiko c'est que ya bi petit na muteke avant ça tout rouge ya bi ko nous voyez mais limana ebisi ya bi bien dalka Atiko pa bima ya passé muta ça banzi mona Rigo Star ba mundele voisin de la classe tout moi parcelle bango na 100 biso na 100 aidé na Mombele appelle Mombele akekuna ebisi nyaka masa ndo limana abisi non ça Rigo Star bi on a masa ngati Adolphe parce que Rigo Star comme pe Adolphe abi Atiko ayebi viva Atiko to bane bande viva il to mo ngana viva donc abi Atiko oyate Atiko ba cop na ete po ya na tina kata banzembo ya ngwana OK donc na mona nya coste na ko kata ko kanga nya coste deuxième fois wa kangi susu ke na mona nya coste na poto danger na mona ngote OK wana soku na lobi yango na kosi mutu ayo batuko bato comprendre ngatango ba gazi kombe wala ba pili mutanya kosi tango ba gazi kombe azonga king batinde kaka yego zonga poto ayo mona ngali susu na poto ayebisi mutu abi mina yibi Atiko na yibi na king kurazi mona mayele tout en école mon Saint Gabriel après que pas koko waya ko wa mais on a petit nangati Atiko vie nani mona pa yolo vie waya papa le ngos moi na pa yolo Mombele ba pile ba vie nanga ba niveau nga ko mener rango donc ngala déjà le kono trop donc on va s'adapter kaka Atiko on va se besoin makambu ouais ngepa nanga sikoyo phrase mondo lo bana debi lobi ngana ko balusa poto oui ozaki sur na makambo yaki nango to ozaki sur na nini poto ngoko zeno libanda et tout sikoyo ozaki na assurance au balusa poto ndene non na assurance parce que je suis très intelligent OK très intelligent donc on va vivre na bongo très intelligent tant intelligence nanga wana o muti yango ni poto fele mais ya poto fele na bakita na poto non mais ça forme nanga no poto na ba bongo banda kala na poto na salon na kasi bati na kata poto bati na ko ngapa na bensa bande ko nga bakosa kaka mona ndeko na uta ngola awuti ndila mo bakoti ngala sala bongo te ngaba petit na ngamoko te alobaki abe ngaya bien benisa na poto te bafanda kala bamona ka mutu aye awuti ba poto nga solo makamuna batu na poto premier masa uta ngola braza abenga makaka abenga ba mutu atuli mutu akode fa mbongo ba mutu na poto mutu ba sa masolo na besoin de faire 5000 abi ala zo mo 5000 pa mutu ba bisa bi omuni jo moto ni mko na Atiko sona ya ko pesa ya bi on a biete habité ngadi na tindio masa ko mikolo bakati lokolo mona bato ali misanga pesa dali so yo ke mission mais masa ko bise mona lemba abi sona Atiko ko pesa 5000 et l'équipe des jours masa ko benga o azana besoin na so ko numéro on pas ya ali ko vere akomona nga tokokutana wapi ngabe ngafona na pito na Champs-Élysées zaka pembeni masa ko pesa na rendez-vous na Champs-Élysées tumtenda na Champs-Élysées abino ngazana likamu kamanya ga yipsanga azana besoin ya 5 chaba ngabi aussi msanga nini pona pso 5 chaba abino ngabi ko na ka na kara fongoli ayi na caméra ayi na nomo ka ningo wana ngabi yapso sense ba pona caméra wana abi nongzong sio ena piso ko simba ngabi bo
mais ça vous mingi te na bila bon le coton embêté na besoin de biloko ngati la cause bon on peut s'appeler 5 sabat na besoin ah moi j'en ai lequel abi moi comme dit quoi c'est les solo là on sont connait abi dans un mois ma son avoir na ya keneki kene braza pardon pas qu'on a braza mais là on va massa ngami va ta braza pendant on est illégal qui ni braza nga siko soloka de côté na muteke moni ba voilà donc côté ba teke ba na braza ba teke ba lelanga pe na na wala na poto akay bra elle kene epe bongo namona mususu tanga zongi pour ka okindi a voyage tanga zonga benanga afa na mon fermé oh après la adresse il y a kana chinga na mon fermé tout ça na kebe pa na avoir une valise moi après ça abi tama kama la na yo yango na fond de plein ngabi yomutong na ngabi kwa dise ko kima amoi ni masana asima kabala abi ko vera tsenga ke yo danger ko to ka bango ngabi na senga tellement d'intelligence na très intelligent na récupérer ba mbongo na nga on a pesa kai les restes na le méta biloko non ami so ko zona yo na so mbongo no so nyos so na masa on so ko lekele ya fo de bi on peut trouver un kilo mo ni ka neti asa black neti but mo si mo wala na poto wazali akena et puis tu so le so ka ta na so la na kai wa plan o kale tikala ki ya kezo ngwe ba cop na kana ba braza ka to ka kin sisi braza ko ti kin a partir de kin abenga ami mulele so na poto zala kana na ngaba na mo mina ngana bana mbale apo le buksa wande ko note ngabe no mo sa onde ami na matara ba ah bon mo sa onde abi to solika là bien moi je vais 5 personnes abi mo tout monde dit 5 000 euros 5 000 euros payé au 50 abi mo tout monde 5 000 abi je vais 5 personnes abi abi moi je vais donner 5 000 là mais sur ko 10 personnes ba fanda ka wapi ngabi na mombele na yolo mso na yolo après on va adresse na on a PC lobi la ngwa ke pana biso makambo zo bato wayebi bana mombele ba makambo iningisa mombele to okima mbangu na mombele nini on ba tuka tini bazo bapitina ba nani nusu wa kepoto vio ça nini poto iso makambo na bandi bon omoni to so makambo ya nenga solo ya logique na muto ngala muto bongo te ba yibi bango so baye bazalaka tilo na poto na vandi makambo ngulu bandi j'ai des cas de corps yo qui m'a so ko makambo ko ba atiko ko c'était asi ko papa ngulu ba kanga papa wemba ngala mixa ka mutu moko te so ba ko na ba o jonga 5 personnes oh les comme 6 000 mais 6 000 on zongo wa na poto mais si on ma miki puis c'est ba moko ba cité corps un mois plus baillé les petit na baillé 5 personnes encore 6 personnes mon mille ninga ni susu nina on vient tu continuer sur le wanani eleki bakoko nanga ba pendant ba kufa na tiko ba bébé ba petit nanga bazalaka dali mon patron leader il y a que na ba king ala mona nanga ouais patron leader voilà yego atambola katambola ya biro nga beke biro tambola ka moni masale moko apsia bi avena nga zo mwacha bato awse na 10 chap abi ikamu fola bitango père ali peso vil kambo moko sura na ye abi to luka ye garde non ba yapena masana papa masana ngoyo vile zo machabatu na kini la bi avina za waza na kini
Si vous avez petit garçon, alors c'est soit un passeport, dans ma subsistance, 8000. Mon gars, on a besoin, est-ce que petit, on a besoin de 3 personnes, on va à vie. On a besoin de 8000. Est-ce qu'on comprend nous ça là? On est. Au bout de tout le monde, 8000. Maintenant, on a besoin de 3 personnes. Bon, ça vient là. Si on a l'ingénieur qui a tout le monde, la bombe dans la copa. A bien vient là. Il dit qu'il l'homme. Soit je veux quoi, il dit qu'il l'homme. Petit frère, un journaliste à la pote. Aïe Makambo. Petit n'est pas bien ici. A vu dit. Il dit à bien là. On va pas combo. Viens, là, viens, mon gars, viens, tu comme le. Même si le Cameroun, il y a bien l'ingénieur tout le monde côté. Abi, c'est quoi, 3 personnes, c'est bon. Aussi, c'est bon, t'as Abi. Azo, on a nos fans, nous et dit, on a besoin de faire des JB piano. On a besoin de faire des pile de JB. Mais ma soirée de sur la tous les JB par hasard. Abi, là, je coupe mon souvé. Là, je coupe mon poteau. Viens, mon oui. Là, petit, mais petit, Nazoya. Bien, on a même, comme ça, et bien, on a baligné tout le monde côté. Absolument, mon en salon côté. Là, ce qu'on a un mystique, il va t'apporter le grand maquillé, la couronne, ma camarade, qui a le bicaka. Je vais tourner. Ah bien, va t'apporter, va t'apporter mystique, comme il y a ça. Comment vient on a? As-tu comme souverain, on a purifié dans un grand prêtre. Si souvent, vous avez vu le Cameroun, bon. Ah bien, on a un grand prêtre, j'ai dit. Ah bien, il dit, sur un vieux, bien en salon, on a un miquette. Là, tu comme on a pile vieux. Déjà, on a appelé, il dit pas qu'on a déjà. On a dit, on a dit, nous sommes banda, cabana et où est-ce qu'on va commander. Bah, JB, bah, karma, pas tous les messieurs congolais, bah, tout. Ça, c'est exception. Bah, j'ai dit à M. Koutno le bâti. Bah, il le compte. Non? Non, non, mon athée, il y a des athées qui sont là, plus bon, là, ça va, maman, vous êtes là, donc, bah, on est, bah, il y a des gens dans danger. Bah, il y a des gens, regarde le barabou, à tu quoi, à banda aussi, voilà, bandaki. Ils n'ont pas comment la poteau, à combien tu comme les noms, à tu comme bandaki, n'a pas de bon. Et puis poteau, la preuve, quand tu vas petit nanga, bah, tu vas poteau, bah, partir du moulele, bah, on va faire nanga. Bandala moulele, bah, on va faire nanga. Bah, on va moulele, bah, neve nanga. Tous les moulele, on va famille nanga. Ils ont été triqués. Donc, ils ont Lyon. Bah, on a Lyon, bah, on va siège dans la Lyon. Siège. Donc, bah, ça va Cameroun, Tilelo. Donc, la même chose va servir. Non, on a tika moutouti. Donc, juste on a poteau, biso tout. Tu veux ça combien de personnes à poteau? Sur la sangue ici pour les 20. On a mis ça bateau et l'eau va produire. Mais nous sommes dans un produit, on soit dans la poteau. Tant que on va dans la Mickey. Bah, cola, bah, patron. Bah, peut-être que poteau va y avoir moulé, nana y moulé. Surtout le bac, tu comme moulé. Poteau salayo. Oui. On se perd dans la poteau. Danger. Mais est-ce que la différence est dans la poteau ou dans la lelo? Est-ce que la différence est? Bon, parce que les Mbaki José Andou, quand on a fait un poteau, poteau comme auto. On peut se moto, on a prêtre nanga. Donc on a eu très bien. Bah, Nissé Pedro, tout ça. Bah, Eguetoye, un mag manager. Bah, papa qui tata. Donc, on répond après aux onga. On répond est-ce que ça dit banane ko cartonner sérieux bimak sérieux bizarre tout banane bazala qui pe na masolo sérieux autant ba komona bango mais quand on voit est-ce que différence est dans la poto wana na lelo mon lelo mona ka lelo oui comment ba maga respect comme belé donc bien ça ka bo ba donc comment na poto mona on a vu on a wa asila
mais aussi c'est comme moi aussi là et comme ça hein comme ça là pour que les respect pour que les respect donc respect mutuel respect zalaki nga tous les petits va rendre na poto au moins tous les petits papa Wemba tous les petits na même mon côté so tout le monde vient Tchiko va te bien grand prêtre va bon au moins tous les sapeurs va na poto va dire mais on va sapeur so c'est on vient Tchiko va te bien va grand prêtre hein donc mais peut-être on veut respect so va dire que on vient Tchiko on va le comment on a boy magasin na nfuto mo ne kama baselo ko ngaso sekata na ba monsieur be mo va s'appeler ko magasin na soute kama ka ba bilamba magasin wa somba kezala ka wapi parce que magasin biso ko kende zala ka soute siko bilamba mo somba kama ba taka me utaka wapi ngata mo na metana na mission na sekaka wapi magasin mo zala ka wapi mo magasin ni be tieni magasin hein na poto ekufa tous les magasins sont au Kala ils ont sauté si on a bango va s'appeler oh c'est moi qui lamba mon place dans magasin dernier magasin tout cas non to kutana mutunanga nani Jericho hein ba dit da kiese wana bato ngana yebi na poto vendredi ni surtout dans na printemps bana poto kala vendredi pointer za ruinda tout ça bilamba mais le nom printemps bato et comme les chinois tu vois le bato bi on s'appelle bilamba ba somba ka wapi donc bali msala pour la maxi loko hein donc ngala tamba na poto ka na quartier oyo ba bilamba ezalaka c'est tout baké Atchiko Mulele akoyaka na milieu ya cop Atchiko Mulele non na ko na milieu cop te na kutana cop na kutana cop après Atchiko Mulele évolue même na cop voilà OK voilà sikoyo différence ezani na cop na kayo bon biso sala ngapela sala hein mais différence on voyait ba bon différence ça nini omoni tango biso to bana biso kayo mais tanto kutana cop omona cop différence biso zo ka mbongo na vona sikoyo na tongo na kenu sala na ko kongote comprendre na ko raté donc na mona ka donc c'est que cop ebombaka ebuka masolo mais le blé to na makambo na usala na uzombongo le blé so na Marseille ikamona za na usala na kene Montpellier na kene Rennes tant so ko valise là sikoyo na kasa na ko raté pero wana penza antoine na mona na mutu mongo te on va donner danger ezalaki bato ba donner ne ba kona bango mutu nga na solane bene o tozane ona na ko ba bato nyuso te ki o yazaki se ko danger nga bato na yebi na osona bato yo to solo bango to sala mo makabo neti Egetu yeye c'est un bon garçon non il soit là ye on va rouber na mona na poto na Paris Ege as un garçon à féliciter et le but est qu'il y a les gars qui vont tirer les gars bandani non mais avec ce solo là danger Mac manager basaki azana ma solo mais ngazana parmi bateau bazaka danger histoire na bon na ze équipe à mukete Anissé Pedro na Château Rouge mon côté wana biso na côté Château Rouge dans le côté Château Rouge Anissé Pedro bazaka sur Château Rouge ah d'accord a comment la mont fermé OK bango bazaka vu le monde na Château Rouge mais tant que tu vas revenir na Château Rouge bango bazaka OK monsieur nous tous amis na Château Rouge na bouja Château Rouge bango bazaka sur Château Rouge donc où est-ce que les limpiba Samora Mokel la personne bote belé Samora Mokel les limpiba mpibani il a le mot là muteke et puis il est très intelligent nga sona likambo osala na côté na kati likambo na mo dominer kaka Marc Manager ben très intelligent abenga bon abaka atiko garçon très intelligent pour le bana na penalty
Ngambo calme, na bon calme, mon calme, mais puissant. Mon a tué comme le puissant. Donc c'était comme ça. Si quoi le bateau baloba qui poto et koufa. Poto et béba. Yo le bani. Te poto et béba, te poto ils allons libérer et béba te. Ma petite là ba claim franchi ba elle ba ti le ba renyaga. Ba claim. Ba petit ba renyaga ti le. Donc poto ko béba te ba petit na news, hein? Ba zakati le ba renyaga. Bana poto. So tout le monde vient dessus, on a patron. Bah ça va bon. Baba, on a patron. Bah bien dessus. Ma petite nana on s'affoule là. Bah dis-nous, hein? Baba, on va plus être la poteau. Ah ça va bon. Au monde vient dessus quoi. On va plus être la poteau. Donc au moment où on va prêtre à la poteau. Bah ta poteau va rébeller. Mais ça on va prêtre. On peut se poteau en Paris c'est Paris. Par exemple, nous sommes en Europe. Mais Paris c'est un peu comme ça. Tant qu'on est dans Paris, on est dans beaucoup de news. On domine un peu de news. Et tant qu'on est dans Paris. Donc, on a négé dans la place à bon. Peut-être béba dans côté. Peut-être béba peut-être et c'est parce que mentalité n'est allélu et koufi. Ok. Alors, maintenant on observe ce sikoyo approche na yo na babi. Maintenant on comprend les biso to libanda monimo edini senga tout ça mon pépé. Moi il faut profiter nango parce que les arabes mingi te a so mon tout ça la bon libanda ngoma makelele. En tout cas on tenir biso rigueur te to ça lango boyepo. Biso peut profiter, biso profiter na koyo kabiso. Donc voilà. Alors, dans le bas approche na yo ezaki ndengeni, c'est-à-dire ezaki ndengeni no pousse en bien ba musicien. Et puis na retour na yo sous question mo na sima wana pour aller Michel bayemba yo et ça là yo ndenge ninde bayemba yo. Est-ce que libanga et futa opé et le moko na vie? Oui. Et futanga venait non, libanga venait ko baté futanga le komo. Na le bok no tout à l'heure que ngala kama musique na bana bandaki. Na bana bandaki. Donc période où zaki bongo. Les gens enfants da mingi yogo za to kolana yogo sika moko. Tango na yaki poto bakala mingi te ba yogo pe bakimaka bazai ko tout ça hein ba yé lera ko na poto ko zaki te misa mona yo danger. Lera ko libanga misa to ko boaka yo na ndenge na ndenge zo monela yo. Ezaki neti lelo te. Aux gens là on peut se mission on boit quand non mission on mona quand Dieu danger après boire quand mission zaki bon exact que nous pour le musicien ba ni c'est peu de pour le musicien et donc il y a le simalom le Châtelet au moins je me rappelle la musique na Châtelet ataka nzemo ko ni c'est comment ni na yemba ni c'est peu de nanga on nzemo wana après ça allait sur une émission le Chico hein pas pire nga hein ah bah Chico le comme solo danger donc tant au côté makambo wana et fongoli makambo et fongoli était comme ça danger né lelo comme bongo lelo ba peut-être mon luka asala monyo nga ba yemba biso ki bongo te mise moto le ba Chico pesa nga le comme mon pas beaucoup ba pesa bongo ta bongo yo no pesa ndenge ma option ndenge ko fait boire na volonté na ye hein parce que ba bise ayo kama solo na ngasi ko toujours ba bise ka ya Chico mule akane pe studio parce que ngana na parce que rival ngama kama banga danger abana bana viva bana kala riva men o metis wana na Patrick Bologne voilà voilà hein so Patrick Bologne ayo ki likambo ya ba vient Chico constater Chikonga za mingi na riva. Ma petit na ba lebre masele ba na poto. Ma petit na Bruxelles. Ba tati wa bela ba petit so ba pemela JB na poto. Même ça JB tuna. Ndini vie bia Chico. Ni na riva ba bisi JB babi il est grand prêtre. Il y a des gens qui sont
Mais on le voit, tu grand prêtre. Alors, on a bon. Yéné, Moutou, à Sala arrive. Ah, moi, je pense que j'y vais sur comprendre. Ah, bien, d'accord. Il y a un homme dans nos arrive à Mele. Oui. Ah bon? Oui. C'est vrai, parce que Ali me semble que ça allait plus à Kendana, il y a nos sommes bilo. Exemple, Batindo Keneba Ndundo, sommes la saga l'os, la saga Foufou Vané. So, ma cliente n'a pas été comme ça. Il y a des bilo qui sont joués, pas ça va couper on a dit. Aime que ça va couper mouler. Quand je parle, mais au côté n'est-ce pas au côté qui ça m'est dit dans la Lyon. Est-ce que na côté la vie à Tiku? Il y a ah on côté la Tiku, abi on côté la Tiku makambo changer, est-ce mon mini? Abi makambo changer quoi? Ça m'est à côté la vie à Tiku. Côté la Tiku. Parti kwa makambo changer. Nani nga kutokufa. Soki ali soko ayokanga ndakufa pete. Et Franco dit ça, c'est donc, ça dit approche de musicien Zala Banda Kinshasa Toloba. Oui. Ok, donc Zala. Alors, pour na Yosikoyo, Libango me mélange un plus. Normalement, c'est pour na tout le monde se vite fait. Me courage. Me mélange courage. Qui ose en pire côté. Me mélange courage. Et l'on a un complexe. Surtout le Rwanda. Bateau moment n'a qu'un danger. Tant que ma banque est comme bateau, on a un danger. On a partout. Bateau soit yo quand on a un kin. Faut n'a pas tu comme le baby. Ah, ça la gagne. Donc, et ça on a bon. Je te le banque pourtant on a benda courage. Et pourtant on a bon, pourtant on a courage. Na on a auto bisayo. Et là on a linga les banques ça l'a bien. Il y a on a courage wana. Na commissaire du botango mon apport. Ba commissaire a petit nanga. Ba Yannick Moulele. Ba Patrick Mukoko on a bana nanga. Donc ba c'est plus là quoi. Donc ba sango bazali ba bon Mukoko bana nanga ba neve nanga. Donc il faut ngona makambe belé. Et longona ba complexe ba nani non. Na solo ba papa wemba face normal ba vie sacré bazali lelo. So atale mission ba tiko ko cité a vous avez mutu moko ba a ko cité ba malobi wana voilà sikoyo na kilelo yo tout son kilelo oui c'est vrai que bino bo pesa mbongo te mais tango ka lelo yo ke libange comme mbongo to par exemple ba selo nzembo 50 000 est-ce que par exemple a tchomo le robi c'est 50 000 pesa ba mission o bazo régner le mo taba comme dans les até pour selo kanzembo non. Quand on a fait l'état sur la boîte noire, on a rendez-vous là. Tout le temps, métro Crimée. Alors, on a vu, nous avons tout souvent là. On a vu, oui. Il vient de salon de danger. Tu as dit ça. On a été. C'est carrément, on a habité. Mais si la boîte noire, on va comment on a allé. On a été. On a petit là. Bon, on a sur ligne, nous on va là, mais on va l'arrêter, mais quand on déplacer, parce que tout le temps, on a rendez-vous, on a continué bon de petit nanga, c'est vraiment tout un bateau, on a passé décembre, ouais, c'est déplacé, et ça y est, décembre là pour y mbanga, non? Si on le monte, on a vu 50 000 pour plus ça pour bas, pour passer les nzembo, yo ben on monte Yuma, hein? Yuma. Bolanda. Yuma ko? Kwa mene Yuma. Oh, wewe Yuma makasi. Nzabisi moma yembe Yuma. Yuma ndanga sa kombo ne basale kombo. Kombo kaza kuti biso net ngasi ko kombo ngasi bima bandaka. E bima na nengo na ngo. Zate makamba mbongo pesa na pesa mbongo no. Abo nzelde na mtu arena kana makamba musique za kufi. Kofi kutasala ko mabelema mais siko ba mabelema maboni na poto. Na poto. Oko batu mabelema. On a dit que c'est pas fallu boire des gens ma belle la caisse va bima donc on appelle ça que le côté ce qu'on appelle ça mon sens si quoi donc pour yo mutu a rolanda musicien de l'eau basel nzembo to baboke libanga ayuma ko achiko mulele yuma ko net siko na utu wa na so utu wa ba papa wemba si
tout ça ba ça ni na papa mba remix papa mba et on kamani na papa mba mais tant bima oyo akomona nga si parce que ezate que kutu bango kutu na mission pour ça na bika ke amule les photos to tchaye donc ezali bongo eza bongo OK voilà nabi ke zamba liboso pe asuka te na robanda okoyamba yo merci oyo ezalaki tofungola oyo ezali d'abord tofungola tocha mokolo to ya liboso tomoya kotia mibale et puis ainsi de suite bato bana liboso mpona tosilisa conseil nyoko conseiller lelo la jeunesse par rapport à l'expérience na yo na mikili bon eloko na kosenga na ba jeunesse kaka jeunesse ya lelo batala liboso batala nsima te parce que ongani makambo nasalaka wana nga banda na nga bakoko na nga banda na nga bazwa balicence na kati ya bagroupe na nga bato lokolomo na poto na bito bango mpe batangisa bana na bango te me baniveau ngo natangisa bana na nga batangaka bato bamona kaka kombo ya chiko oyo bango kutu bona boye mais so otali baniveau ya bana na nga nde bakumela makambo na ville ya poto jour yango obanga nga oloba jour okoza ndeni aza nga aza voyu te nga aza koko ya balicencier papa ya balicencier donc un chef de famille donc bana poto bapeti so poto bayiba neni bapeti poto otala émission bakolela mabe babi wana mabele mame bakoloba nga baloba bongo babi wana mabele mame eza blague te akosi eloko moko te donc nasenaka bato bapeti bana poto nanga batambola bien bayede mpe bandeko omoni mingi baye poto omona ozorene na poto mingi bato mingi oyoka balobaka na bayembaka wana basalaka oyo toyokaka oyo ya lelo omona bapeti balelaka nzala na ki bafamile elelaka nzala na ki mais sikoyo basala bilamba na batele kenga aza na bilamba sikoyo bapeti ndeni bandeko ndenge bapeti bataka bemission wana na Congo bareseau soyo koma balobaka nini babetaka ko maboko to basekaka yo banoseka yo mais bafile batiko makambo basala donc yango na kosenga na bango baraisonne parce que kolobaka nga aza danger nga na biso kalika moko badanger makambo bilamba bazalaka su te na poto wana na confirme yango ezalaka su na poto te bilamba esila kala Yves Seloro ekufa wana bakobetaka koma bilamba oyo ezalaka titi lelo Yves Seloro ezalaka ti lelo na poto etikaka magasin moko Yves Seloro kenda kuna bamona oyo asapere osomaka bilamba kuna tomona ko costume kuna eza déjà 12 000 costume magasin kuna okota bakanga surveillant otuna okosala nini amongo soko bino basapere yango bimaka eutaka wapi donc kama yango bakisaka yango wana merci beaucoup kulutu pesa mbote pa bato balanda biso merci napesi bino mbota trop trop bien na bino atiko mulele mabele mame nalobi te na grand pote poto mobimba non mais tolingaka baconseil eza mpona bato nyonso po bato oyo bapeti oyo balingaka makambo bilamba beno toboyi te olata mais nga so otuni histoire na nga na bato bayebi nga banda bomwana babate ya bana olata banda kisasa sikoyo na kati yo te pa tosisisa biso mo eloko moko eye po avant tosisa sikoyo okolinga mpe bato oyo obengisa ata moko na bango asala cope non epe nango basalaka yango te olinga te bapeti nango moko te asalaka cope non te nabi okolinga te olinga basala te nalinga te olinga te chiko bulele nalinga te mabele mame non bon cope eza ebele kote wana tokorectifie population ezali ebele totali komba cope te mais en général kaka olinga te moto obengisi asala cope non mais ntango moni ntango moto asala cope yo koyeba te wana lingo bakisa wana omonaka moto akongo nginda eza na kutana mona nga sala to asala cope papa ma 10 000 non tous les jours même mbongo aboya yango te na kozwa yango nsima nde so akoexplike nga tala boye mais nakolinga te asala cope voilà. Merci beaucoup Kulutu tosilisi oza bato opesa mbote ata mwa 2-3 opesa mbote osisa na biso bato nakopesa mbote nakopesa nete Dino Mabiala tu petit nanga nakopesa mbote Fabrice Mulele
Donc, on peut ça monter na Thierry, PDG. Donc, bon. Bande na basi. Moi, je vais vous makambo. Donc, moi, je vais moi aussi, Nadine Moulele. Dina. Moi, je vais vous na Koko Nanga. Darren. Beta na les Havre. Donc, on beta moté na Roger Moulele, mon neveu. C'est belé. Nga famille Moulele, donc, on a pensé déjà c'est bon. C'est bon. Moté na bino. Botale mission, c'est pour. So, la faute est allée, bon, ben, on a que côté on sola qui m'a bé, na correctifier mbalasim. Ok. Merci. Merci Nabandeko Bolandi biso zalaki kulutu na biso Achiko Moulele de tolobaki émission oyo ya bana bakenda sango na poto Achiko Moulele azali moko ya ba oyo bakenda sango makasi tango zoko ba obenga e prêtre kozwango na ndenge ya kozwango na ndenge kuta ba jeter Achiko Moulele c'est un prêtre parce que ko bengisa batu na poto ko bengisa mutu na poto c'est pas facile mais Achiko Moulele asali ba preuve et belé au poto indima en tout cas aza quelqu'un à féliciter yo moko boyo ki ndenga lobi donc awa tozolo ba poto la kisabatu ndenge poto zaiboka quand même Achiko Moulele alala libanda Achiko Moulele a souffra Achiko Moulele a risqué ba refuma mais au sokenda Kinshasa non kenda Kinshasa yo ko kufa ko poto non voilà suite à to check abo suite tozongela na prochaine émission. Tolo Bela Vie, allez, bye bye. Merci. Je peux savoir du bye bye. Bye. Avec Papi Gene, Tolo Bela Vie. Ouais. Et ça blague. Merci beaucoup, Koulouti. Donc, on a sango. Ouais. Le moko. Merci, la boss. Et on dit, Kalana Talakaye, mais ce qu'on a mon niveau, on a commis nango. Et ça, c'est ma blague. Et ça, on me dit, meka kalaming, tenez, ya tuninga. Non, tu ne peux pas me meka, on a eu bon attel. Ce qu'on a tala bango, on va silika bébé. Mingi va silika bébé, mais c'est quand on a danger. Mais natale ce qu'on positionne comme le makam. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations Gene. Merci beaucoup. Continuez à n'engue au Kenya, en Okito. Droit au cœur. Merci. Allez, t'écoutez prochainement. Merci beaucoup. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un Seigneur. Tu ne promets pas en vain, merci Seigneur. Le jour tant attendu est arrivé, je lève les yeux, oh Dieu, vers toi, pour la femme que tu m'as donnée. Un trésor précieux obtenu par la foi. Merci Seigneur pour cette grâce. Le sourire de ma moitié éclaire ma face. Dans chaque instant, je vois ta main. Avec elle, je suis sur le bon chemin. Je suis marié. J'ai trouvé ma paire de chaussures. Je suis marié. Les os de mes os. Je suis marié. Jéhovah, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Célébrons la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Dans ses bras, je trouve l'allégresse. Chaque regard d'elle est une promesse. Elle est ma force à surmonter les épreuves. Un amour qui grandit, sorti d'une divine couveuse. Dans les rires et les larmes, nous marchons, main dans la main, avec conviction. Tu es le centre de notre union. À Dieu nous chantons notre dévotion. Pour chaque jour, je te rends grâce pour cette femme de notre place. Sans ton amour, nous bâtissons un mariage fort, une belle union. Je suis marié. J'ai trouvé ma paire de chaussures. Je suis marié. Les os de mes os, je suis marié. Glorifions Jéhovah.
Je te promets de t'aimer. Tu m'as promis d'être une femme soumise et prière pour Dieu. Dans les rires et les larmes, nous marchons, main dans la main, avec conviction. Tu es le centre de notre union. À Dieu nous chantons notre dévotion. Tu es le centre de notre union. À Dieu nous chantons notre dévotion. Je suis marié, j'ai trouvé ma paire de chaussures. Je suis marié, les os de mes os, je suis marié. Glorifions Jéhovah, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Célébrons la gloire de